ya kotoyo. Yo muto simbiye. Mwana yo. Chakuna cha watu mamona. Dai, wasi makasi te, si mayemba si. Mais yo en tout cas, je suis dans la joie d'être au milieu de vous. Nazali kati na bino comme frère Christian. Je suis au milieu de vous comme le frère Christian. Kombo nanga na monde ya mystique pe na musala na banda ko sala ezalaki Isa puissance. Dans le monde des esprits ou bien selon ce que je faisais, je m'appelais puissance. Isa signifie Jésus. Isa puissance, Isa qui signifie Jésus. Donc Jésus puissant. Jésus puissant. Nazu initiation nanga na âge ya 10 ans. J'ai été initié depuis l'âge de 10 ans. Na banda pesa ba pasteur kisi ba musicien basi ya chance mibali oyo tubalukaka protection na misana na bango. Donc oyo ka oyo yo sanango soki opposé yango epananga na kopesa solution. J'étais là à donner le pouvoir ou la puissance aux pasteurs, aux musiciens, aux femmes qui cherchent la chance. Même délivrance na kati ya l'église tonde ko sesa même ba pasteur ba campagne ko bimisa ba démon nde yango to banda ko ndimela Yesu te. Même à l'église, j'étais à mesure de donner au pasteur le pouvoir de faire des délivrances. On était capable de l'appuyer pour sortir des démons. Voilà pourquoi on ne pouvait pas accepter Jésus-Christ. Nazala kilisusu protocole principal na kilti ya Zebula donc et la kilti ya Lucifer. Donc j'étais un protocole principal devant le trône de Zebula, c'est-à-dire devant le trône de Lucifer. Nazu initiation nanga na âge de 10 ans. C'est depuis l'âge de 10 ans que j'ai été initié. Nazalaki na posa ya kisi makasi papa nanga abanda ko menacenga trop tant na banda ko kola ko beta elekaka makasi ba pasi wana na kombanga na posa na zwa kisi na mibomba ta ba betinga ndé na yo ka pasi te. Tout ça, c'était à cause de la souffrance, la manière dont papa me punissait. Il me tabassait beaucoup. C'est comme ça que j'ai eu l'envie atroce des fétiches pour me protéger. De telle sorte que même si on me tabasse encore, que je ne sente rien. C'est comme ça qu'un jour, pendant le sommeil, j'ai vu un rêve. Esprit abimi na kati ya wese lokola moto na libulu. Un esprit est sorti des faux sceptiques comme un feu. Apesingai kalebas na kati nango ezalaki na ekeko ya mukusa zalaki na suki na mandefu pe azalaki na baklemi panzi na ye. Cet esprit m'a donné une calebasse qui contenait une petite statuette qui avait des clés tous ces deux côtés. Pe ayeko ebisanga okozala na mbeli pona ko sacrifier bana ya bébé banda mukola liboso tina 5 mois. Donc cet esprit m'a dit que tu auras aussi un couteau pour sacrifier les nouveau-nés de 0 à 5 mois. À cet âge-là de 10 ans, je sursaute, c'était un songe et finalement j'avais négligé, j'avais pensé que peut-être c'était des raisonnements. À cet âge-là, je ne pouvais pas comprendre qu'est-ce qui se passe, j'avais négligé cela. Na baluki na sima na moni yango ekomi réalité na toilette biloko na mona ki na ndoto na mona yango na misu. Cette nuit-là, j'avais eu maintenant envie d'aller me soulager. Lorsque je suis sorti, je me dirige vers les toilettes. Ce que j'avais vu dans les songes, je les ai retrouvés derrière la maison. J'ai trouvé la calebasse comme j'avais vu dans les songes. Tout ce que j'avais vu là, je les ai retrouvés. Vike nazaki esprit nazaki teti pe na ndeko bangelo côté nazwaki yango na kundaki yango na kati ya lipangu. Comme j'étais têtu et je prenais rien, j'avais récupéré tout ça et je les avais enterrés dans la parcelle. Eleki quelques mikolo ndenge bana basakanaka na bandaki kota tumbaku na moni papa moko azota tumbaku baninga nga bazaka na tumbaku te na sengie tumbaku na tie na première zolo deuxième zolo papa na yebisinga ke Mwana ozana problème. Soki mamnazo ebso eza vrai landangai. Et lorsque, après quelques jours, quand j'ai enterré cela, j'ai rencontré un certain papa qui pouvait prendre le tabac.
qui pourrait prendre le tabac. Je lui ai demandé. Lorsqu'il m'a donné aussi le tabac, j'ai utilisé pour le premier narine. Au deuxième narine, c'est papa là m'a dit, toi tu as un problème, tu dois me suivre. Papa wana batu o bafani na mbeteke bakoyeba ekombo na ezaka lumière. Ceux qui habitent Mbeseke peuvent connaître ces papas-là, ils s'appelaient Lumière. Abandi kotalisa ngai biloko oyo nazwaki na ndoto. Donc akomi comme prophète, a prophétisé ngai na biloko wana, a expliqué ngai nde na kosalela yango. Pe ayaki kozwa ngai amemi ngai na mbeteke pendant 2 semaines. Ce papa-là a commencé à m'expliquer tout ce que j'avais vu dans les songes. C'était comme un prophète. Il a commencé à m'initier, m'expliquer tout ce que j'avais vu. Et finalement, il m'avait amené jusqu'au cimetière Mbeseke où nous avons passé 2 semaines. De abandi kosala nga ba cérémonie na kati ya temple 3 jours na bimaki na bat bakufa abandi ko bimisa bango ya ko bimisa. Et il a commencé à me faire des cérémonies dans son temple. J'ai fait des rapports sexuels avec les cadavres 3 jours dans le temple parce que lui, il pouvait les invoquer. Il venait, j'ai couché avec eux pendant 3 jours. Tant on a sisaki, ba cérémonie nyo surtout a ebisinga ozali molongi, apesinga i pouvoir oye azalaka nango nyoso atikela kangai. Donc après avoir terminé toute la cérémonie, il m'a dit tu es vainqueur. C'est comme ça qu'il m'a légué tout le pouvoir qu'il détenait. A kontataki nga na bilima ya mai, bilima ya moto, bilima ya mupepepe ya mabele na biso. Donc il m'avait mis en contact avec les fantômes, que ce soit les fantômes, les esprits des airs, les esprits des terres et même les esprits des vents. Komi na âge ya 15 ans nde na ekozwa elenge mobali bomoni awa na âge ya 10 ans. À l'âge de 15 ans, c'est comme ça que j'ai récupéré ces jeunes ici qui avaient aussi 10 ans. Nde na bandi ko initié depuis na âge wana ti lelo akomi boye. J'ai commencé à l'initier depuis qu'il avait 10 ans, moi 15 ans, jusqu'au moment où nous sommes arrivés aujourd'hui. Mususu azali na sima wana nde na yaki kozwa na âge ya 13 ans. L'autre ici, l'autre jeune qui est derrière ici, je l'avais aussi pris pendant qu'il avait 13 ans. Nde petit akomi na âge a sali déjà 7 à presque 8 ans sokende. Ça fait maintenant 7 ou 8 ans, toujours dans cette même histoire. Ngamoko na sali 14 ans. Moi-même, j'ai fait maintenant 14 ans. Na bandi ko lakisa bango kisi pe bazaki ba petit oyo na bandi ko pesa bango confiance. Bango nde babanda ko zala tout proche na nga parmi bana nyaso na bimisi pona bimisi 14 bana batata mikolo pe bana mike. J'ai commencé à initier beaucoup de personnes parce que ces deux ici étaient les deux qui étaient tout proches de moi. Na banda ko pesa chance et pas na basi oyo ya ndumba. Na bandaki kopesa ba assurance même na ba mama ya ndako mabala boza basi mibale moko ake kozwa eloko akimisa mobali ndako yebaka te nyoso biso mto wanda ko sala yango. Donc je pouvais accorder la chance aux femmes qui cherchent les maris et même aux femmes mariées qui ont des problèmes dans leur couple. J'étais capable de leur donner le pouvoir, même de faire chasser le mari et même les retourner à la maison. On faisait tout ça. Musanga ezalaki sacrifice kalebas na zalaki nango na sacrifier 27 bana bébé na kati. De maître nanga aye kotanga stop alobi na sacrifier lisusu 7 personnes pour la protection ya nzoto na ngai po milimo mabenyo so wana etakaka ngai te. Mon travail c'était des sacrifices. Avec la calebasse qu'on m'avait donnée, j'avais eu à sacrifier 14 bébés. 27 bébés. C'est comme ça que au bout de 27 bébés, mon maître m'a dit tu dois stopper. Maintenant tu cherches 7 autres personnes que tu dois sacrifier pour ta propre protection, pour éviter que ces esprits-là ne viennent te tourmenter. Na ses na sacrifier mikolo 3 personnes basaki na luki etunanga 4 babanda ko bima na butu so na lali tous les 4 points cardinaux du monde. Donc finalement j'ai fini par sacrifier 7 grandes personnes et là 3 se trouvent à mon hanche lorsque je suis là et même 4 aussi pouvaient sortir au-dedans de moi pendant la nuit quand je dors. Eux étaient là en train de surveiller tous les 4 points cardinaux du monde. Gouma oyo na pesi a ça nango déjà 7 ans à ça Jézabel esprit à séduction. Cette vipère que vous voyez ici, je l'avais confiée à ses frères ici. Ça fait maintenant 7 ans. Elle s'appelle Jézabel, l'esprit de séduction. Il n'y a que lui qui peut expliquer. La télévision, la TV, papa kabundu wale sa azote ya. Na banda nga oninga ete po biso ndi makambo église ite. Na ye kota la maté na ye.
et tout à na mutema na bangi na kangi TV na kimi na chambre na fandi na ngai. Lorsque je l'ai suivi en train de prêcher, cela m'a frappé au cœur et j'ai eu peur finalement. J'ai éteint la télévision, je me suis enfermé dans la chambre. Nde na mifandi singa moko na bani komituna yango te ya papa azote azomona nga to makamba zolo bazolo belanga to ndengeni. C'est comme ça que dans la chambre, j'ai commencé à me juger pour dire, mais c'est papa qui prêche à la télévision. Est-ce qu'il me voit ou bien ces prédications-là, il s'adresse seulement à moi? Pourquoi il parle comme ça? Nde na eko kende Brazzaville na kende kolandela makambo susu kuna na retour na ngai nde nazo changer TV na kutani su na papa kabundu walesa ate na bite fona landa muto. Et finalement, j'ai effectué un voyage, un déplacement de Brazzaville. À mon retour, j'allume la télévision, je rencontre encore papa Walesa à la télévision en train de prêcher. C'est comme ça que je me suis décidé de suivre d'abord sa prédication. Matea na etuta kinga vraiment makasi na kati ya mutema ebendinga makasi nde nakomaki na posa ngamoko na ya mutu atindinga ite na ye awa pona kozwa délivrance nanga. Sa prédication m'a beaucoup touché, sa prédication m'a beaucoup épaté et c'est comme ça que moi-même je me suis senti mal à l'aise. Finalement, j'ai pris la décision de venir seul. Na ide nanga nazalaki na ide ke papa kabundu walesa ye moko akoyepa nanga akanga temple nanga mobimba me esalinga kokamwa atindi batu ba serviteur na ye bakende kokanga temple nazotala bango ti bakanga temple nga mona sa mupanzi na kobanga na kata mutema na bibatu o bakokufa te. Dans mon idée, moi je m'imaginais, je m'attendais à voir le pasteur Kabundu Walesa lui-même venir pour fermer mon temple et récupérer tous mes fétiches. Mais à ma grande surprise, le pasteur Walesa ne se déplace pas de lui-même. Il envoie les serviteurs qui sont tout autour de lui. Ils sont venus pour fermer mon temple. Tokomiti awa na kati ya église basalinga délivrance penga lelo na komi frère Christian kombo ya Isa puissance elongwe. Pe na jire liboso na bino na kofuka na misu na bino kenga mukola kozongela lisusu fétiche mutu na ngai kata na dans le vide et kende lokola bale edenda na kufa. Et là, je suis en train de jurer au devant de vous pour dire, tel que je suis en train de jurer, le jour où je retournerai devant les fétiches, que ma tête soit amputée, que je sois décapité comme une balle, que ma tête s'envole comme une balle dans l'air. Nyoka oyo abandai kosalela nga makambo ebele ye nazwaki ye apesa initiation après 3 ans initiation na nga nde apesa nga nyoka oyo. Donc c'était après 3 ans de mon initiation que mon maître m'a confié ce serpent ici. Il faisait beaucoup de choses à ma faveur. Nyoka oyo na kati ya temple bandai kosalela biso ba multiplication ndenge boyoka ka nguma asanza bambongo tubandai kopesa ngo batu na multiplier ngo komi ebele oyo aza original akokende te. Na robimisa mosusu yango yo kokenda ngo na ndaku nde kuna bando ko produit yo bambongo même kaka nyoka oyo to bando pesa ngo bato balinga ba bota ba sirène bato balinga ba makambo na sekitoko to bando ko pesa bato ba nyoka oyo asalaka nango bato balinga ko bina ba danseuse bato balinga ko bina makasi nyoka oyo kaka bando sa na libuma zo melaka bazemi okomona azoyoka mabe makasi na libumu na ye nde tobandaki kotia nyoka oyo nyoka nkau wana totiaka ngo mpe ya esprit aza na kati ya libumu ya mutu azolia bana na ye azosalaka bamakambo nyonso ya mabe akozwa zemi boye après quelque temps zemi eza lisusu te akomi kaka kolela libumu mpasi ndoka eza na mutu moko ayaki kosala ye mabe mpa na biso.